basalaki mabe yanga longwaka mais le fait que nazwaka tante ya koleka na tele na mabe ke tala basalanga boye yango bato amonanga nde na faible nzo nazaka faible te po papa Josara azoka papa na ngai so na lelo na leka na tele grâce ya papa Josara vieux Josara nyoka longo mvula papa na Enias papa na Guy papa na José papa na ba mapasa papa na bana ebele pe papa na ngai na koleka na tele te quelque soit makamne son mona ze kopana lo bako tala papa wana za boye déjà bato ko bayenga ba oyinanga po aza papa o de papa de abotinga pe aza so papa aza na bana pe aza na mokili mobimba za ikoza patrimoine national o za na simane na koloba mabe papa Josara e banon ndeni on pense so le na za le 4 ko o monique tsepe miko za grâce na pour na porte parole za métier mon ba métier nyonso po lelo o to bi porte parole ya président de la République za excellence la mère Mende avec tous les respects oyebitanga le kaka ninga pesa message mais est-ce qu'on a biso na Congo mon porte-parole et sonara bien pénaté surtout ceux qui au voyage raté hein bazo minimiser yo ceux qui voyage raté dans se déplacer raté bato on a valeur tête na bino na presse il y a des journalistes et chroniqueurs au moins que soit aibi que voyage raté aroyambo avec minimisation azo ni minimiser neti Congo promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana Amérique, Bana Europe, Asie, Afrique, Océanie, de Toba Australia, Biso tout, scotché, Kotarana net, Congo promo, information, tout! Mais fin fond! Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Ngindu, qui tombe en appui, Congo promo. Voilà, tous les coups sont permis sauf les injures. Bonjour mesdames et bonjour monsieur. Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez au www.congopromo et tv5.com. Merci puisque vous êtes très très nombreux et puis merci à ceux-là qui sont en train de s'abonner jour et nuit déjà sur notre page officielle Facebook Congo Promo TV5. Donc je crois quand même et ça c'est une très très bonne chose. Merci également à vous qui soutenez cette émission de loin comme de près. Merci à mon boss Ralph Ngindu depuis Boston. Merci à la réalisation de Gianni Célèbre Image, c'est celui qui réalise cette émission d'aujourd'hui. Merci à Serge Jean-Piana Cordon. Courage à mon frère Christian Bouy. Hein, qui avait perdu sa maman, donc nous sommes de cœur avec toi mon frère. Merci également à LM22, je lisais mon télé, ses points d'interrogation, et mon kaboya makamo, mère et kwatos. Merci à Freddy Mal et tous ensemble, maman Louise Mamba na Denver, na Colorado. Merci à Yalandri Bissidi, merci à Landou Mouzinga, na Rennes, à Linda et Toko Pros. Merci à Disha Kalambi, merci à Amédée Mackenzie, na Lyon. Banegwaza ebele baza kotoana donc Joël Mouya Dior motema Lorient Japon on a bossé à Nioté. Merci également na Jackie Lomingo mon frère de tout le temps donc Crédit Lyonnais azakuna otala biso. Merci na bandeko tout au soutien na biso na Londres. Je penserai à Platini Chimpamba ainsi qu'à sa fondation Platini Chimpamba. Merci na bandeko tout au Bolandara émission. Mesdames, messieurs, dans cette émission nous allons recevoir quelqu'un que vous allez découvrir ici. Puisque nous savons qu'à chaque fois que nous recevons nos invités, c'est tout simplement puisque nous avons besoin de vous apporter une information fiable, une information vraie. Aujourd'hui, nous allons recevoir le designer 4 points Kandala, que vous connaissez tous déjà. Et puis, 4 coins, le lobo découvrir comme étant artiste. Puisque Boye Bélier, na Boulom Sosalaka. Mais nous allons le recevoir comme étant un artiste, puisque tu as vu que 4 coins à Outana, Académie des Beaux-Arts, et Skabanda Art Kuna. Et les lots solennés par rapport, il y a des comptes finales. Déjà, cette très belle chanson qui est diffusée déjà partout à travers l'espace médiatique. On a Moka, on a vu ça, Tozolandako, Clipoana. Nous nous sommes intéressés tout simplement par rapport à savoir-faire. Toyeba, 4 coins, initiative Utiwapi. Puisque Toyeba, la 4 coins, on a Nengemoussous. Mais tout à l'heure, on a tué Sabino que non, je vous informe que 4 coins, déjà, c'est un artiste tout fait. Puisque à Moutou, ancien et Académie des Beaux-Arts, un décorateur que nous allons recevoir aujourd'hui avec beaucoup d'amour, 4 coins d'Andala, donc Azoya déjà pour ça Malembe, tout cela déjà allé. Bonjour 4 coins. Bonjour Alain Deve.
santé so mo na vers yo c'est que santé ça bien parce que bien tena ko ça l'effort tena tellement na ba tout so partout dans le monde au balanda surtout émission oyo avec beaucoup de respect na bon na bena ça l'effort ninga ke na ba ino ke alia ya to so la po lokwa sur leur BTC nga ya on fait 5 effort na ki mamba to kutana yo 4 coins le tozo ya mba parce que tu as vu que 4 coins ba rebelle ba beleka qui ne porte-parole. Mais je suis en train d'informer les téléspectateurs voilà, on a vu que 4 coins n'est pas seulement un porte-parole. Bah yo ka bien un designer. Les locaux expliquer selon le point ba bien un designer. Et puis les locaux ne pas surpris que 4 coins ça la artiste. Notre ça va tout à l'heure que 4 coins ça décorateur. Mais quand on nous expliquer selon nous 4 coins designer, 4 coins artiste. Merci beaucoup Alain de nga étant artiste peintre. Artiste et peintre dans le camp d'Académie de Beaux-Arts et pas chez Salut à passant il y a Patrick Missasio DG Académie de Beaux-Arts et présent Jossar Ebelinga étant artiste et on a banosa musaba décoration il y a biloko ya Zeiko avant 2000 et babilo nyonso ba master ba o bazali na poto na pesa ba mbote ba Streli Mikobi ba Tira Mulunda ba champion Bijana baza ebele ba boza bena ebele o ekima boye bakani ezalaka tina mekoko évoluer tina nena koma ki porte parole ya mouvement pour totala ki affaire ngo ezana ngo pena gravité pour naza commenter porte parole ya Zeiko yango ba to comprendre 4 coins tant que porte parole et tant que designer eza lelo pour moi to bete soit designer eza te pour designer eza ba option ya lelo yango na koma designer nazaka 4 coins porte parole oyo muta aluka travailler ngana ya ko luka musana na Zeiko te nazalaka déjà moi na Zeiko o nazana présent josa mais ti comme ngena tel c'est que papa je salue présent Adio Salemba o aza papa pe vient na biso à niveau ya Mikili muta memanga na TV a memanga na TV na 2000 eza papa Adio Salemba yemta memanga na TV pour à présenter ngai étant que porte-parole ya Zaiko présent Josa Zarana Braza via Tala TV kama oh mes petits on est à Belinga étant que petit ya peintre naie décorateur ya makamuna mais surtout quand na TV ba benga na Braza pour que ça na Braza ba benga pe na présent Josa l'hôtel TV a petit moi na TV le bien est-ce que prochain soir comprendre que petit moi le bien alors bien on va bien na terre si tanga yeko ya Kishasa écoute ngam na zaina parler na parce que tozaki na les vertes ngam na ça ba décoration ya parler pour vi aya okota titanga waswa kunizaka ba vers 22h et lisono obeti longa yo po bato me comprendre quand même que ndeni to boki lokolo pona ko mapena na makambo oyo vieux quoi surtout comme là que amoninga ina na butu na faninga moko wana au travail pour na travail mingi système chinois quoi na lina sa musa moneti mutu na travailler butu bato na tongo bakamwa na linga sa musa te banyo comprendre mamna ça la presque na niveau ya art nanga na préfère bon présent ya tout nanga ba bisanga olikana par exemple olikana olben ngasi ve eza idéologie eza idéologie ba koma ngote ezaka ke faut mémoriser yango au salaire yango par après nde ba pesenga espace malgré nazaki mona muki bato okamwa mais neni mona muki boye ki azolo bila Zaiko tanke Zaiko ba mikolo boye menzo ezaki na fandaka na ba papa o bazaka na Zaiko ka papa mère bagunina na fandaka na ba vie o déjà que nazora leso pa na bango na ko pratiquer na Zaiko yango selanga 4 ko à travers Zaiko. Voilà, 4 coins est notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc je pense qu'avec 4 coins, tout Solane, moi Mingi, tout Yeba, les lots 4 coins porte-parole, 4 coins manager. En fin de compte, les lots 4 coins l'homme de décompte final. Avant tout, quand on a des comptes final, tous on a 4 coins ça là où qui porte-parole. Lecture nini au sali puisque aux 8 ans, il y a au sala boulot. Et aux fans, on a la peine de porte-parole boulot. Aux mis le belani. Lecture ni au sala par rapport à ça là. Merci beaucoup. Avant na kota musalango na sepela na musalango songa na zoa plaisir à kota musalango grâce ya Laurent Fabrice azara porte-parole ya Marie-Paul azara porte-parole ya Marie-Paul ya Wenge El Paris et à travers ina bana olandi na chaîne mora ya radio na yoka e apesanga plaisir ya sa musalango etangi nazara déjà artiste na ebi ba facette ya kozala artiste na kozala kolekana o ba mise bazana ngo pesa ba blo mosko na expliquer autant de comme na mamba designer qui est moi ba na bakisi mo volume ya makande na zalaka pour na zaka peintre na bakisi volume na comme porte-parole ti mo na bakisa volume na comme manager na bakisa na comme secrétaire pas bill on ba na mati volume manager na za pena presque parmi ba porte-parole na Congo naza porte-parole oyo pena ke atamboli ba orchestre belé o bato ba musomona aninga nini ke 4 koneti asakanita neni basala ke mabe yanga longwaka mais le fait que nazora tenter ko le kana télé na ba mabe ke tala basala nga boye yango bato amona nga nde na faible nzo nazaka faible te po
Papa Jossar azoka papa na ngai so na lelo na leka na télé grâce à ya Papa Jossar vieux Jossar nyoka longo mvula papa na Enias papa na Guy papa na José papa na ba mapasa papa na bane belé pe papa na ngai na koleka na télé te quelque chose makamne son mona zeko pona lobaki otala papa wana zaboy déjà bato robayenga ba oyinanga po aza papa o de papa de abotinga pe aza so papa aza na bana pe aza na mokili mobimba aza ikoza patrimoine national o za na simane na koloba mabe Papa Jossar e banon ndeni on va sur les nasales au 4 quoi au monde qui est micro ça grâce na pour na porte parole ça métier mon est ba métier nyon sopo les auto porte parole ya président de la République ça excellence la mère Mende avec tous les respects oyebitanga le kaka ninga pesa message mais laisse qu'on a biso na Congo mon porte parole et sonara bien pénaté surtout ceux qui au voyage raté hein bazo minimiser yo ce qu'on voyage raté dans se déplacer raté bato on a valeur tête na bino na presse il y a des journalistes et chroniqueurs au moins que soit a bien voyager à Royambo avec minimisation azo ni minimiser neti on va na tango peut espace wana te so moneti na comme na facette au pona zo espace pour to tenter na télé pour ko expliquer presque moi muta à comprendre yo ezaka te pour to zaka oye ko expliquer maloba ya muto atindio na moi mesure so qui peut abeta kana mingi te la qui peut mais programme no ezamukie po osana abeta kana mingi te mais so kutel mo orchestre abeta trop ne osana programme lai sikoyo moi ba peut espace ezaka te ya moni na beke na zo temps ya comprendre affaire en poto comme on a des comptes final masolo ezala boy mais n'importe parole les arabes ou ba to déplorer na ba leader rebellé ba zo apporte parole kwa mokila mo ya leader apesa ke valeur te que valeur aga batinda kende ko finga akafingi kende ko sala boy mais par réalité que bazo net ba mona kende azana valeur te soka sali buzo bane pour eza ba porte parole wana te menzoka lelo alendele pour monter kana TV na betel so alende so notre travail na yo so na sali mabe yo mto condamner nga mbala mo be o sanctionner nga so sanctionner nga te siko sepela na buso bana sala ya monike etant que porte parole na déplorer eloko wana mona biki na faire voir batuke que un porte parole les até montako a cause stationner so za porte parole ko za to kana monde moko za ya art auto contrôler art fallait tout ça la siko makambe belé ya moninga petange porte parole na teliki na so déjà 2 ans moko ya coulisse na président Jossar na Zaiko na ko sala banda na bandi télé ti lelo na sali 16 ans banda 2000 ti lelo za da 16 ans na moi na classe ningo yebiki so na moi na classe ça c'est université et bon ce que na mécanique mon fois un grand mécanicien mais mécanicien avion pour 18 ans et ça azarté c'est que mécanicien vous avez ça avion pour ça déjà moi pas si mingi pour yango na télé que na kutana président Godel Fumba bisanga petit nanga eloko ça passe ya koyekola ezaka comme docteur on comprend pour comme docteur so pour comme docteur ndé ezaka passe pour singo futa bambongo mais pour comme mécanicien za na bongo te ezaka ke linga pour comme médecin ezana pe bongo te pour congolais tout as artiste partout dans le monde bato azolanda et master na frère na Pichuma Nzongani les diables de la mode qui habite tant atala clip o yanga papa na tel na TV et bouger no moto tunga ya oyo abike o patenga na omali kamna ko lobate ninga na yebelio félicitations pour na yebike na batan o sali oza di domaine oyebi makambango yango na sali yango na pour ko faire voir ba leader ba orchestre belé ba ke porte parole za moto minimiser te et là c'est que akoya na ba idée belé mais le fait que tout autour il y a des artistes et ça na banzinzi banzinzi pour artiste alinga ça na nzinzi pour banoko banzinzi prisili so c'est que alendele olia ni olia ne de yo on répondre kana o ya olinga so ka lingi olingo o relater so ki ayebi ke tan sulika mo ezanga nango tina akotio en moko boye nzoka abosani ke ezoboma musala na ye nzoka na ko sa tout monde mindele ndé ko travailler na yo soki a otika lendele quelque soit moni lika mama be a otika lendele mkolo a comprendre que intérêt na ye et silinda tiki mais tant qu'il y a besoin na ye a travailler na ye mais artiste na absolument na travailler trop na ça parmi les rapports pour la travailler trop na artiste na kati sati na ngamba braza pour na braza na travailler na Doudou Kopa na travailler na type pour les villageois na travailler tant que manager et régie de production à un niveau à Paris à installaka maison et awa na travailler tellement trop le fait que na travailler trop l'expérience en yombi qui était na faire voir capacité sur 4 quoi au ba monaté pour na 4e kenebi que tozongi là na je pense que le taux sur la cœur ouvert parce que moni boulot au salara c'est vrai ningo sur le tout à l'heure bande comme ça minimiser comme ça là au moment où les lots na kati ya art na biambo canabiso au sein des orchestres vous êtes ceux là au ça là effort et belé pour que ba orchestre wana makelele ou soit sur le plan promotionnel et mata
Le vrai problème entre Bino na ba leader et Zanine, ce qui est là qui quand même ko dévoiler biso ya ngoto yeba Bino ba porte-parole. Je parle de porte-parole qui se respecte. Na lo bela ba grécoté. Ça de ce qui pompe ba ça la grécoté. Porte-parole pena oyo alikara pona ko lo bela ba artiste et tout consort. Le vrai problème où ils ont les canaux entre Bino na ba leader et Zozalani. Les vrais problèmes c'est que leader liboso pour olinga porte parole faut milinga no yo o milinga musana yo pour lelo monde na na musique la lelo mon frère tozana makamo we mutazui alukina mbongo paso manzembo après qu'on soit manzembo et c'est que faut pas travailler en après qu'on travaille il faut qu'on ta studio après qu'on ta studio il faut ça la clip c'est quoi après étape à promotion on a étape à promotion Koufi c'est quoi les problèmes c'est quoi on a une entreprise nyonso mon thème entreprise aux maman entreprise et ça marketing attends ba société brassicole boy sur mon que ba orientation qui est bien pourquoi pour nini ba ça marketing les lots de preuve année Coca-Cola attends to boy na biso ça Coca-Cola pour mais ba connaître ça marketing pour ba ebi valeur yango il y a des certains artistes na biso ya mboka oyo ai andimate ke nenga commande ngwana siko azomi yeba te eloko ni alinga sala lingi alo alinga sala te siko so beti pe libaku na zelo temps so kuta na monda ma succès alinga bossa na ke abossa ba norme normale lelo na ona ko senga na ba artiste nyonso ça pour na porte-parole te na domaine tout et senga lelo alende lepo bo travailler na mutu faut ko mapena mawa ya muninga photo bakene alende lenga za bona travailler na e azape na ndako akoza na mwasa koza la bana etalinga te mais le fait que na iba ko respecter ba norme moko boye po yé pas à la bien na vie po na vie auto ça muta de azate on a deux fois te personne se fait deux fois te so deux fois nga pe na deux fois te on pense so bien trois fois te ça va mais koza deux fois te nga pe deux fois te ce que le bank ça bango po ya ka so bien deux fois te ni bo banga bo tala e so bien deux fois te nga pe na deux fois te po na bi ba droit nanga ya moni na zaka so na orchestre mo na moni to mo kene bien te na milongo ka déjà po na boya ba salité inutile ya moni na zaki na vie na présent nanga Che Guevara mente l'homme de 100 ans Sam Chintu Highlander ni na zana ba Spoon Macintosh na zana ba Patience Bembo na travail na ba champion Bijana na travail na ba Tebele na sens que nga na soutenir presque ba faible oh ba to ça ekati moto mo moto ko pèse chance te mais na ndimi na faire voir ba to ba capacité nanga na yotsa coup de pouce bisika ba bazo minimiser on a ça coup de pouce on a ba leader zaka ke ba considérer ba porte-parole na bango porte-parole azani aza image valable ya yo vous me boye na aleka na orchestre na ote ke aleka na télé pour agesa be sanité simolo bani ko zaki yote soki eza orchestre eza na organisation normale et là c'est que eza na ba eza na ba poste oyo ekosime makamotali marketing ba to bosana image valable ezaka marketing sans marketing et le retour au teke eteka maté mais quatre coins yo kobanga ezozala te ke lelo obebisa pe carrière na yo le fait que quatre coins chaque fois que yo olongwa ko change ka ba orchestre olobarati et au fond les gens se disent peut-être que quatre coins ne mutazara mutema mabe bien que au finga na ote place outi yo longwa na okoti no kote obani ko travailler lelo ozana carrière moko bo déjà obani puisque tout le monde dit le décompte final est ali bien que nan to bani le décompte final te mais lelo qu'est-ce qui fait que par exemple yo longo orchestre bo ou se justifie akati o le belaka ba cause ya départ na oteza rapona merci beaucoup ozake na auto banoni kamono to soulever au point que président Josaraza papa nanga que na uta zeiko na longwa zeiko et l'accident mabena malamu na sens ya to linga to betel sona betel na uta nyata point que pour travailler na moto faut o se familiariser na ye pour aza famille ya temps wana et l'accident que ote bon ça balendele bafanda kuna po yazani ka temps porte parole que moya kota koto ezate nzoka to simplifier nyonso on prend to simplifier nyonso et ko sala très bien ngai na lobaraté pourquoi pona miyebinga au moins lelo ba misuba olela moi trop ozana ko artiste musicien ya pamba a ebine nini momso ko sala pamba ma musique so sengité a rezoate ce ko ngana zana ba option belé ozake na ebike ulangelo mama bamo ya mo vieux ou be master ou be petit na travail na gelo bona te vomina na lo bango te na beta nga karana ke samsa na pour attendre expliquer batou ba ko changer rien o ya ko bainga neni a changer pamba le fait que na lia na mbongo ne pété e ko swanga te po na osala po na ngana nzambe nanga na libota nanga on pense na mosala ke na mosa au moins te que na longwe na sineka na zalaka na osufre poso alende la na longwe a se plater non na zap na très à l'aise ya ko luka ko sala on a lingna zala très à l'aise pour na déploraba on a sepelité le fait que na Congo obiki ozandoki na sona binoka ko zandoki yo pe bi andoki wandoki bi o tenga plainte nzoka na rappelo za randoki
eza quoi na fingi te mtabaki kala kuna koka siko yosio afinga koka mais oyebi oza handicapé zwango normal on ba mtabelo longa kuna ndundu ofashi ba finga ndundu zwango normal eza ka ba rappeler net yo no boy longa kuna tala ba jipa lati osika nga nga ndoki ponga ni na olati no pantam to atne swaga boy na sens que eza juste ba rappel on prend ngai lokwa na biki Congo balinga rappel te ato lobi ma beso lobi et opposant comme ça grave na boya na nga o rappel la bango mutam zo charge na yo mais yebela makamu na yo sto garder famille po à part mosala auto garder sa famille soko lingi to bebza na famille wana nsikonde o comprendre que nga pe na zaka mutabuzoba mais le fait que na linga to garder po la vie continue tout ça na ba Kenya na ba Soraya fo lobi webi ka venir ndenge c'est vrai la vie continue quatre coins mais tous on a ce lingi to ko ta soma ba de compte final puisque y a une actualité au lelo to moni clip degré à propriété au sali na éviter ceux qui osent ça ba tout leçon tous à la na kana série ba notre tourner ba clip to éviter au répondre biso tout à l'heure mais quatre coins siko au commis au travail na structure nini quatre coins à sali groupe quatre coins article kaka manager porte-parole quatre coins lelo façade to ko banda tous au school lelo na façade nini quatre coins. Merci beaucoup Alain. Quatre coins azana ba facette nyonso na biso kaka to se métamorphoser kaka ya ko to jouer la barba papa o bata film barba papa ebike akobonga parachute passe batonga ko ya a sauver akobonga ma roso pa bato zanga mai akobonga matu na minto to jouer non na structure ezake nazo travailler étant que manager ya maison GPS production ya roso ba artiste ko kena nango Angola mais nazo travailler parce qu'on a vision na idée nanga o na sali o na zanango ezake premièrement le que nano orchestre mon côté et ils a nzemo mo ba orchestre on prend et ça que toi non structure ba toi comprendre non idée na zanango tant que ne ba hôtel la clip auto lo ba magano to nyatité tant ba comprendre idée ba comprendre que mais je ne te mon et pour mon clip wana et ça tiko tac na salon étant que artiste na sali wa tableau ne mon tableau na sali tableau ya présentation so ko tali clip wana na ba na moto nyonso so tali clip wana otikala pour mutasanga na zana artiste ko leka artiste musicien artiste pour aza artiste ya art ya moni que so muta tali clip otikala po na sali natali climat natali message na véhiculer na nzembo pour moi le problème c'est quoi to uti na tozana monde ngo ya ba kozana ba musicien siko na lingi na zongi bango sima siko tangi porte parole na tala bango en face pas comprendre que na corriger bango na babiloko oyo tozo lingate ezala na o tozo déplorer na Congo étant que ba bantu des premières choses ça ba insanité pour les autres ça tout le monde ebele baza na TV moi ba olo mama msuki ote tala mais en réalité bozana ba image ba ndako na bino bo Holanda on va Fadi Ambroso tai Fadi Ambroso yebi bozana ba image ngo na ba ndako na bango ba otala ke mise mo zemba ou bien ni matière azoboka bêtise moko a expliquer comme on dit fongola na kota okoto kende wapi okota okende wapi toza ba bantu photos na message moko ezala ebike eza nazo déplorer gapo mokilo elinga vérité te so mtango la vérité boye ba okota ba kinsan ba tinsan na mwa kindoki mais boye ba ke biso so kufa mokileza ayote on prend papa wemba lelo biso ngana kufela papa na mama mais ba nena kufela mko papa bakufa et bimoka zaneti so le mama okufela papa na mama bien sûr mais tebi na matanga na okutu à l'époque vous avez assisté te parce que toyoka comme maman na c'est que nous zaki tout batika obongo c'est ça c'est ezo senga ni mokilango esengela bina ke eza ma trop mon frère neto boye so le loko eli problème olingolinga te 4 atasa na rien atena moto na mata na yaga ke na soutenir frère nanga so c'est bien là na zolo baté pour na sana mission na rola la petite tongo pour na tag pour na graver eloko mona motema na na sana frère na mona robeta ratolo so ko mo leba to mona ngane len kalema ndo ko ndeni kata ngane len kalema ndenge komela mais bo éviter que to mo sa nini to se familiariser ndeko na ngeza po yo za congolais eza ekabe koloté être congolais et l'accès que soutenir ndeko no na motema moko pe na pour l'accès aux congolais ndeti yo zo na besoin de visibilité na matanga kingando yete mais na matanga ya muso ya besoin que ça fleur pour mokile mona yo ke yo mto salaki to tika monde wana besoin mokile mona ke o kabi pour mokile mona to kabanzambi mta a reconnaître que alende la kabi po ayebi ke fo kaba structure na ngezaka ke to ça ce que to bano ba o nena boye o eza chanson liboso na meko lancer pour mokile zo no temps ba yo kango ba comprendre ngo ba idée ezebele ngamo pe na pesa ka banzembo ngamo pe na somba ka banzembo asiko na minena zabo na zana asiko na niveau ke fona somba banzembo po tolong eza tozo mekate to sala to nazo aptan na sala maxi single moko ya 3 titres
et na et cause à la genre intro ou décalé le fait que na fandi trop na monde ngo batu tout bazo soutenir babiki ba ko travailler nanga o tout hasta on a besoin na yiki na biki a rendre nga service na tel point ba yebisi na rendre bango et ça na facile bango ba son silanga de compte final nanga ya moni que titre en de compte final c'est on ba tozo ba bino 4 coins pe eluka makam yokasko titre ya nzembo na yo de compte final. Des comptes finales où ils ont et pas y a nani où mon aïe qui nous travaille qui n'a fallait y appeler ça des comptes finales et puis pourquoi est-ce que seulement préféré qu'à titre on a des comptes finales na ça titre na tsaka liboso zaka ke net gana G net titre on a boulanga liboso na fanda titre zaka net gana G net gana G baso me 4 compé net na G on prend ce que bato ba lo bango monika ezaki titre mais et so balance comme minoko bato net gana G on prend héritier forme la congolaise tellement que net gana G parti mambula big oh mais 4 coin pour le gars mutu makasi pa bengo pe leader nzoka mutu aza leader na coin na ye atoza ni gablo no so s'organiser au comme leader na coin na o ke okanga ya l'essentiel nga ke okanga entreprise na yo moko OK là ozaki okoya 12h ndoko tuno question azate okoya 14h azate to comme na idéologie to lisu ko liebe na bilanga ba temu na sata mukala na ngama ndunda moko boepo esala nga pe na zala na bana nga bazala ya to na idéologie ki ibengala ti couper on prend ibengala ti couper pa monika ke ba ventire le kitro to kota faire yang moniki na image nanga na véhiculer batu ba hotel la image o ba comprendre que jeune oyo masozo beteza vrai na ina ba image ya lelo oyo na ko longolelo te na ko baksate ezaka o misika lelo ezaka tournaka esika moko mais ça siko ke na ina ta image moko na batu na ndaku na ba leader ba hotel la te batamna ke ya vrai pena ke jeune image oloba a obeta mbanga po ebi mamba oloba image eza pena ya tan lelo o ba benga na sens à designer ya ngwana pa ina côté lela la image ke lo mo ele ke langa na kati ya clip na yo accoutrement d'abord emplacement tozo mona ba site et lequel linga na moni une partie Angola na moni awa na moni n'habite ceux qui na côté mo ba érosion donc obiki félicitations pour la merci beaucoup allez yo ebika ke zaka ke to umela makamo clip on a scène en 7 mois pour ça clip il y a des artistes belé ba na Angola ba no luka ba on a kwanza ba na tumuso na besoin ya Edouard de Pomme ya uti Angola mais yanga na bena olaksa bon ke ngana ina ngana 30 na ina ngana mutuka te na ina image oyo po ba toi comprendre que Joe a yebi faire ezanga ndenge moko na mécanicien za na communauté mana ba clé te on pense ko ngana na laksa bonke so bino ozanga ba clé ngasko ba clé yango yango na zaki na kata ya sac na ngana zaki na disque di au golf matadi cameraman na sala film Yesu na suka ko konemba sala ngo na suka héritage etikala na ye yango sali ba image moko yango na zaka na ebi na songa mukesi maso golf matadi na benga dans clip elega na TV na benga si ya Mercedes 4 félicitations na sala la bato clip no basenga ata merci te ba kena mbongo na nga mais ata merci siko tolinga to saba biloko wana soki Alain ndenga boye moni bato ba clip bango bien e matsangelo te pour na zade ana succès nga ba yembanga na zeko 4 coins sam chindo za disque na mon titre disque la 4 kandala to banda ko zela yo on prend bila belela ganga ba oye ya mbalebele pichu manzonga ne témoin on prend ba Lionel Nkiambi témoin ba Juma Kaeke na Londres témoin qui va comprendre que Joe ayebi makambo eza to mekate Alain to mekate na olinga ke tant ba comprendre les gens pour ba discuter ba son côté na obi msate na ozela te songa na ozela dinani pour na yebi wango so très bien surtout ce ko avantage nanga na sana batunye so ba lendele ba master nanga ya kala ayebi 4 ko asuna ba tebele ebo yanga moko pourquoi pas otanga grand coup de pouce mais grand coup de pouce pour yebi ke to yoka na kala baloba ke muta passe ba ninga mais lelo comment le kuta muta passe mana besoin à faire souffrir ba ninga mais nzoka soki na yebi ke ngani na na 5 mbati Alain panto ala te fungwami na capable na baksa Alain po ezala to yeba compatir ba mawa liwa batu na Congo ete ya batu te soki ete ya batu mais mambe to tikango le fait ete ya batu te yango to continuer ba vantir. Voilà, merci donc très chers amis téléspectateurs. Donc nous sommes toujours avec notre invité 4 coins. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Il nous parle avec son cœur puisque Lelo Bolingo Nakati artiste et susté. Il y a une démarche que nous avons commencée il n'y a pas très longtemps. Je disais protégeons nos artistes, protégeons l'art. Protéger ceux qui oiseau pesayo atamke. Il serait mieux les artistes considération ezala vis-à-vis de nekoto travail na bango. Et ça la passe si neti 4 coins designer obiso tout ebi mokili mobimba. Mais quoi tout ça tout à l'heure non félicitations tout mon clip na wana à Londres ne ba mon clip ba bisinga. Et je pense que bino bandeko tout
au Bolanda émission Oyo. Voici cet artiste, soutenons-le. Attends un mouké puisque les lots quand même, bande connaît bango, baza ebelete. Exact parce que peut-être un côté les pommes sur mon tonangate. Maintenant là parce que je sais ce qu'il est, je sais ce qu'il est en train de faire. Artiste au ndeko Oyo ayebi comment ko soutenir bande comme tous. Cette émission, c'est une émission sans polémique, mais ceux qui te ont polémique, ils ont expliqué nos détails et ils ont moko tala oyo. À travers na o tala oyo mutuna mabenae. Mais ça ne sert à rien puisque ils ont sans polémique. Oyo abandi carrière mususu, te souhaiter bonne chance. Aikene musika et puis je sais que bino bato la fidèle na Congo Promo, Botika était surtout le boss Raf Ngindu depuis Boston, mon boss à Boston. Raf Ngindu Yaya avec coup de chapeau. Merci Yaya, Ezaka que soutenir art. Ezaka ato au pesingate soutenir art ba frère bazebele surtout bandeko congolais oza Congo Promo. Merci liboso na promo ato pesino mbongo te mais déjà ko ça la promo ya boé le monde entier ba découvrir image oyo ezaka grâce na yo vient na Raf Ngindu. Coup de chapeau mon vieux, on est ensemble to continuer na bango boé na yesiko na image bo na comme na tapa image amona na ba ya te pona zane loko lobate lokwa na zelo loko loba ba na loba pour comprendre pe que to yebi makambango. C'est tout à fait normal que de soutenir Bandeko Nabiso, puisque c'est un artiste tout fait. Mais quand très content le basco par rapport à tout le monde est juste là, Nzembo, moko des comptes finales. Après des comptes finales, Marambouza Nengeni, puisque des comptes finales, tout le monde est comme le Kalikadjan à la télévision. Ce que le programme où sali pour des comptes finales et zanini Bandeko bye bye. Merci beaucoup. Programme est zapena ebele. Le quoi na yebi makambango na me tonga to meka mais total qui n'est to mekango ba toza déjà d'accord ba accepter nga déjà premièrement na image pour le bato bosana image j'aime de bakara valeur ya clip. So valeur à chanson. Pour chanson égose à la bien ou bien té moi image de côté liango. Mais image pe robo ma chanson so sali on mabe. Baton ba hôtel image na ba ba na ngo yoka nzembo to ba oh bate on a ni 4 coins. Déjà côté la wana déjà ils a 4 coins na vie des prêts on avait tant que artiste. Somme da tali atali tableau wana na salaki ya première chose so tali ka débit nzembo ba mo faut comprendre noko yo ayebi tango lingo kota na kati ndepa osukel nde wana po place na fandeli bango nde yango wana na image beno tona ke yango no tango lingo pousse mo oh image est variée na code international bon na sala image na ndenge te ko net na so mekati na sala image na mutu tout a hôtel la clip oyo a hôtel a aussi général besoin image yango geno aye eloko besoin comprendre que na zambia kana makambo yango na image deuxièmement eza chanson moko eza éducatif na embeli frère nanga Eric Nzinga ebi ke na ronzonga mwa mukena pona na Jo Eric Nzinga aza l'un des membres fanatiques amis à Sam Chintu totene na Angola na rendre service à Senganga mais il est arrivé un jour na binepese Eric Nzinga na Nzembo ebi ke na kamwa apesanga bolingo aveugle Arnaud Bondonga na niveau ya Paris ayebi apesanga bolingo aveugle ke andima so manzembo nanga Alain elekelanga mutu na sala nzembo te ayoka pa ete kata nzembo mayoki kata kwa zo nzembo azaka na confiance nanga andima ke pesanga nzembo ngo na pesa to sola na ezai prévision big Eric natina nzembo po yoka na bilanga te na confiance na yo azai na rafo asa promo nzembo mais yé bongo te abina nga na confiance nanga na ya nzembo ke ezobangisa ete ke andima bimza mbongo na ye ke e pa 4 ko mo wande ti bato ebi porte parole wana ke ndika bwaki nzembo mais tango ayoka nzembo ezaka le 25 décembre na Luanda et pa ya ami master partout qui a ma lumière à lemba ayoka nzembo Nzinga tunanga yango nzembo ya nani moko nzembo na nzembo nani po ayoki niveau ba kembeli na nzembo abinanga ya merci wana ezaki étape ya son siko ayeba ki souteke na okene étape ya image po na fanda trop na monde ngo na yebi ba clip belé na ba TV ba tout yebi ki eza so ba te fi moi ba se monene moto ba to détecter clip ngo ba bika clip oza ya kingandi po nini ba yebi asaka ne bongo so moni mbetu azo caresser mo sabiki clip oza intel ba yebi ka sala bongo so tali ke piscine biki asala ka boye yango na beke na la ki sabango ke ba tout ba hotel image mo ke mais ke ba to sala image to kosana ke pourquoi un artiste a aussi la clip mais a tiki réalisateur a que le monter il y a que là a besoin que ça va comédie à la li mais nous il faut yomoko zalawana la point par point ne osa la image bien on a ça l'image bien pour na so ki temps ya ko fande la bango temps comprendre affaire yango yango le mokili monde entier ba comprendre que Eric Nzinga coup de chapeau merci mon frère na confiance au pesa kingai.
Voilà, Eric Nzinga, merci beaucoup par rapport à la considération, la confiance au PC de on a vu sur 4 coins. Et 4 coins, tu as vu que Yopo Yembarate. Tu as vu peut-être te redécouvrir. Voilà, donc 4 coins à Yembaka. Mais bizarrement, tu as vu que de compte final, moi, à partir moi, belé, ne komia que chouchou mia que mto Yembi. Mais dans le clip, tout le monde y était. Nini mokili ebika mokili ndenge ezali mokili eza na motema moko ya mabe moko boye naza na tanga ya kopengli place yango te mais so moni tokomi na etapa boye oyo esengi babike esengi na koma o mamlaki 4 facha bike moko moyemba c'est que eza hasard te on comprend yebi ta na beta otoni ata point bato bake na beta mabe batu te na niveau ya na kabwana bato bientôt garder famille mais surtout on a besoin que yo a besoin oboma na famille nde tokola so pende ba boma na famille po to yebi makamoni ezala po na yebi nene basala motema bete na yebi ko ne balinga moto ngaso na lingio mon frère tout na travail na bango so tout le monde ba yebi 4 coins so na lingio na lingi musano elakisi na olinga jamais atta chemise ne fungama na olinga jamais ke oyo kata passe na musabi po na okota passe wana po au moins na Congo naza les sel tant na les sel bato akangama na naza les sel porte parole oyo apesa ka artiste chance ko le kanga na kwa naza kwa papa wemba ba porte parole o pena ke ata muta ebanité na okota faire na yo on comprend omoni Roger Ngandu ninga za Roger Ngandu na Blanchard Mosaka so ebise ke omoni Fuji be Mignon Abraham o bena mene Jino kene bongo ke kene soutenir Jino apesi Jino 5 Volvo qui soutenir à risquer vite omoni sangara de kunta so babise ke ataka nani o maso nani waza muswana nani maso nga za mwa munene bonani ya porte parole la maison mais ya Piroger mille excuses Piroger tant so kanta na bosa ni komote na ninga fote so c'est Piroger ke ne soutenir ke miel leso apesi 17 zamba a peso de a risquer te muta risquer zakanga na tambola na ba patience na soutenir ba patience bemba to comprendre danseuse mais nga na côté là ye pona miyeba kakati nanga ya no soutenir na bango mais le fait que ceux qui okute na ye otunie pourquoi ça clip te ndi expliquer yo si manga na après pour na réponse oyo pour na lingi na ngate na loba po lelo mokile comme internaute mutuni musoko a loba 4 alobi boye mais le fait que ba moni ke ibengala ti gondo po kandele ki botika na ta couper na kota na match po muto coach za soute yo mo sala fort beta bale no yo mo soko tsateka yo nga pe na code na terrain na faire voir que nga pe na ibale. L'essentiel est que tu consommes ce décompte final hein, puisque de toute la façon c'est Mouyemba mis bien. Un très beau clip, un bon clip, donc ça veut dire que sur le plan artistique déjà, minimum de satisfaction ça déjà, donc merci puisque nous sommes très suivis de partout. Merci à tous mes amis, au Bazo Landabiso, Sultani de Gaulle, depuis Lewiston, à Landabiso aux États-Unis. Merci mon frère, merci également le haut sommet du Canada, donc Jury Moukoulou. Hein? Il y a la patronne SP Babo depuis le Canada, Oazo Landabiso. Merci à Jackie Lomingo, Landabiso depuis Lyon. Depuis Lyon, merci mon frère. Eric Bercy Hollande Yahweh à Lyon, Nabo Sanioté, grand frère propre. Merci Hans Luzolo, mon frère et ami. Merci Nabandegotu, Oazo Landabiso, Ange Nyangasa Schwarzenegger, Nabo Sanioté, Patrick Moulele. Déjà dans quelques jours aux Alanakin, déjà, tu souhaites déjà. Bon retour parce que vous avez déjà demandé tout ça bien. Merci mon frère. Voilà donc je pense que 4 comptes au chité. Comme il y a souka parce que tu as besoin quand même de détails par rapport à des comptes finales. Les lois c'est 4 coins des comptes finales, tu as un problème manque à promotion. Déjà clip ça bien. Nzemopé qui toko, oyembelipe mutu bien. Si vous 4 coins pour la promotion, vous envisagez nini? Est-ce que vous avez décevoir puisque moi que mon achat est bandit après un mois et long na ngopé mbalamo. Vous avez raison le camoto le bezaka que bato tout ba étant que déjà vous déjà presque comme on a déjà pour mais ça pour image il déjà les apport na yo au pesa pas 4 coins ça que mon tout faut côté faire les na Congo tant que ba producteur bazate ils ont presque ba mécène on bande ba mécène ba côté faire on va côté on peut faire na moi raison moi oui puis na Congo soki nzembo boki mututé mon so soutenir on té a boire peut pas bikaza libanga té nous auto linga na pona libanga té on bande na suka na to ata ba boki yo na kata nzembo na ndimité okozwa libanga ngo okelisa mwana ndako ozaka na besoin mbongo esenga moto nyonso o kolanda image oyo o aza internaute o asala ba mission ya internet o asala ba régisseur na ba télé na za na capacité té o ya mbongo ebele ya okabola
mais ba yebi de que 4 quoi suna bato trop soko betanga na compte que ah jo to solane bien akabela nga pe loko pona ba nzemba bato et bon pourquoi eto okota ngo ponga na déterminer na yebi soki déjà que équivoque ngo po na yebi de ba junior kiama na niveau ya Angola junior kiama ayebi mo ba faire ngo ba Clary Lumbu ba yebi ba faire ngo ba Weston Chimvundu marché central ba roi Bilamba na ba Christian Mbango na ba DJ Gloire MP4 bato o meka ko renforcer na musika ke A4 totindika boy ezaka mutu tout oya yoki wazana capable ke rotsanga coup de pouce avec A4 na moni ke nzembo da eza bien po o eza très capital na musique eza ko sala image nanu ya bien chanson ezala bien so da olongi ndeti pe na synchro so bato atali clip moi mla ke ba norme tu eza normal po na synchronisation eza normal pour nous faire voir que ba norme ya musique na salion et comme ça était pas promo tout le monde a pété na moi na ba chaîne na to beta ba Davido to beta ba artiste étrangère eza mabete po bonne soka culture africaine mais oza très capital que Davido na matanga na yo aroyate mais ngala matanga na roya logo ça peut former ah oza frère nanga na me ko lexae malgré mbongo ko zanga te po toyebi musala ngo évoluer na mbongo pour na ndimité olonga na ndaku oyati na chaîne na makolo elakisi ke tokoyeba kosala effort mais to banono ide mbongo te bakota faire yango na mutu tout oza na monde nayebi ke Ans Luzolo yo yebi Ans Luzolo ne ayebi ke 4 za designer Mike la Duchesse ayebi ke 4 za designer pour ayebi ke 4 akocha trop akipa trop na ninga normal Duche Kapanga ba artiste comédien nyonso bazana partout dans le monde bisika bozali ba coup de chapeau to côté la faire yango venanga Siatula venanga Siatula mais Mister Siatul bisika bozali ba artiste nyonso na o na tangi te boyi na mutu titan souvent atangi kombote et ça qui besoin temps studio zo continuer pour na bona zo connait studio et ça qui to saki premier titre pour mokile comprendre que ça des comptes final mais tous na ba titre to continuer studio na nzemmo na zembela frère nanga Pichu Manzonga le diable de la mode ya Valérie Kanza bango bazana ba na bazape na équipe mobimba Alain Kalema on parle bango bazana équipe mobimba o ya mikili bazana besoin que aya to moni côté to côté lo et ça que na makambo oyo pour le na musique pour to eza souté le rapport to eza te to miyeba elo ni tondo sala ponga pe na tela ki boy mon frère ah na tele pe bango trop na TV trop batala penga batala non penga ba comprendre que so ya za deux fois te ngape na deux fois te tant ba hotel ngande ba comprendre que Joe na asali idée ya malamu pe chanson malamu malgré que o nyonso za laisser na ba propos na nga boyebi mokilango za bon temps yo pozo kusaba pe yo soki na ozoki mokie yebaka o asparateur pour na faire ngo et continuer merci na président Godé le Fombo o za coach moko to tikani na mboka o zo coacher ba petit atela ka tege fo bima liboso pa côté la faire na yo merci na tira base basiste o abeti na disque oyo merci na Messe Bouchon o za deuxième tour à JB Piana pour na soki ba pro pour to ça musala ba ya ba professionnel merci na batu nyonso o bazo konyo steninga de loin de près maman nga dona Monica Coca-Cola maman sociale noko jidoka luyalu nzete pe mene balé namoni vient nga pito local la référence de Kampala ya maman Irene Lashi El Madine ya Wili Musheni code mondial code international vient nga bébé Manzwangani ya ba Christian Manzwangani Pichu Manzwangani le diable na boss na jamais ser nga landu Manzwangani ba et tout numéro nanga ya contact oza na monde ezalika code mboka ezaka ya Wili Musheni change akate ya Wili Musheni 89 412 ya Wili Musheni 89 412 na bossa jamais Charlie vit de loin yango na beki na moni musalo mon frère na refaire voir bon na ebiango na côté na ba théâtre Ans Luzolo pa bozali oyebi ke nzemba ndeko na magozan libanga te yoza mona parler bokota côté ba théâtre ba comprendre que ça des comptes final na sengi na mutu mbongo teza savoir faire ba na utina zaiko tina suka na kwa na moni bana mbongo ba opéra te yango na bengi de compte final eza maile na zoki na zaiko tipa ina sukeli yango de compte final o mokili mobimba bayoka na pesi les boss tetendai maboko banki ya Rachel Futa na pesi bongo na Eric Mandala docteur des ignorants papi flic na niveau ya Kenya Kakato Mandala honorable na pesi ba tout basu na 4 coins to bengana to sana musale belé au sapo na bino ba tout basu libanga te numéro ya ngwana José Diki la pire petit na ngai to saka ne to lobaki merci beaucoup na ba tout balinga 4 coins partout dans le monde au moins écoute numéro ça incomplet numéro zali code mboka 89 412 412
Papi Valley, contrôler le secteur, affaire en comme ya bol de ditunga, beaucoup d'affaires ya master na mino de konabino, to sala on kan ning to lo ba pona yebi mam na sala, tant boroyo kapena 3 titres oh na ba image to sala na yebi ki boro ba mese belé ou be européen ba mese belé courage ba bon samsana ba to meka ko finolé les lots Davido, so moni pourquoi ba Davido, moni clip ba Davido o na 2004. O en 2014 na o ba sala lelo au moins au sentir que différence ezali pourquoi balingi musala na bango siko ya biso balingaka musala na bango te il y a des uns o balinga musala na habite que en général na habite que yom to ba ratpa pa ko so ba na bina yote il y a des uns balinga musala ezaki mututu akoma sérieux na musala na songa na kota faire un peu ba kantate na kota pona ko léser bango te ezaki ezala vie ezala petit mututu siko zo a so conscience ya faire ngo yomona te image ya boye pour place ça songo ça clip ke ba clip kato ko na za porte parole bendeni clip na ke ba so clip na le ki yangeli yanga au gazenga fort yango na biki to les toté bango en défi ba yo kanzembo ba comprendre to senga chance mais ba tsande ba prêter oreille ba yo kanzembo. Merci. 4 coins, merci, tout le plaisir était pour nous de passer un très bon moment avec toi. Donc je pense que mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à mon boss Raph Ngindu une fois de plus depuis Boston, un boss à Boston, Oumela Mokonzi. Merci à la réalisation de Gianni Célèbre Image, donc l'homme à la taille, hein? Gianni Célèbre Image. Comme j'ai toujours dit, merci à Serge Piana, mon cordon. Merci à Christian Mbouyi, mon frère et ami. Courage, puisque c'est la vie. Merci à LM22, Lisette Moutélé, c'est point d'interrogation. Et Mouraboya Makamo, mère Quatos. Merci à Freddy Mal et tous ensemble. Maman Louise Mamba à Denver, à Colorado. Il y a Doudou Kiakou, Mokonza Métro, à Grenoble. Moté Maman Dorcas, lui là. Merci à Disha Kalandi, Moté Magui Fukandi, Maman la bébé Preston. Merci à mon frère Dadi Mavungu, garçon fraise. Merci à Ange Yangasa. Merci à Jires Peugeot. Merci à Platini Menga. Merci à Roger Deymampouya. Merci à Platini Chumpamba. Merci à Sultani De Gaulle. À Rolanda Bisso. Merci à Médé Mackenzie. Merci à Lauriane Japon. Merci à Bande Kobaza. Ebele. N'habitez donc Bande Komsusu. Moi, on a continué à donc. Il y a Jerry Moukoulou, il y a Léo Sommet à Canada, donc il y a la patronne SP Babo. Merci à maman Louise Mahamba, Nabou Sanioté. Sultani De Gaulle, Nabou Sanioté depuis Lewiston, aux États-Unis. Merci à Jackie Lomingo, mon frère et ami, donc le Crédit Lyonnais. Merci encore à qui Toisa et Bélé, Balanara émission. Alors on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Alors portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, Bisoto, Scotché, Kotarana Net, Congo Promo, information, tout! Mais fin fond! Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image. Ralph Ngindu, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston et Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African news on www.chantal.tv.